Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Tu comprends Wazati? Pourquoi pas l'émission dernière le Bakiango? Résultat viol Langa. Résultat Onini. Fallon, mais c'est quoi? Fallon. Malembe. Donc la fille c'est ma fille. Lelo yo ndimi ubali oyo sali yo mabe na yo na mwana na yo ondimo limisa mobali wana bozonga na subala. Alors nga pona kozonga na libala yango na bakiti me makili eza akati décision nanga eko afite tata wa atanga misaka wala tata nanga non tu na yoti répondre nga wala tata nanga. En français, il faut avouer ta moitié. Pardonnez. Voilà, on a avoué faute nanga mabe nanga mais comme na ngina boma moto na essence. Alors ngana yaki pona biso vérité to bongisa. Mais sikoyo na komi lokola donc bomi sikoyo ti ko saka maman. Moi mobalo za manière te maman. Moi mobalo za manière te. Bolobi aza mwana ngai. Mwana ngai. Est-ce que mwana à quoi se comporter bon? Baki il faut to les grands na test ADN. Tika kokotanga na ba terrain oyo soki bozo luka ndenga ko kwa kisanga ba terrain oyo na ndimi pe na sambo apenda ndenge bango balingi. Sko ngaka ne twana plateau ka boy. Tellement yo, OK no cachoté. OK Félix. Et puis yo na sonité. Zila. Omelinga ne la sabo tellement yo lukana miswa ba olukana chambo foxanga. Esimba te sko na plateau. Amba boye komela kanga poani. Plateau. Lelo na Kinshasa, ils allaient se pas citer Yakolonga la statue à locateur. Peko comme Kololo Pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, yaba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po ozapisika na yo mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Biso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir, étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Josie. Bravo, Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Je dis souvent aux autres la histoire bandeko, bayenango, pasi kolela, mais misonga kati na yo,
est-ce que iba quitté ou est-ce que quitté ou soit qui moi sa mototé et que ça la malamu mingi ceux qui te confesser te se repentir te zonge pas Christ et que ça la vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambola biso parce que Christ revient bientôt et sengeto bongisa mitema na biso. Merci beaucoup na bande kono soazo landa biso un peu partout dans le monde en tout cas. Na pesi bino balo sako wana azopesa bakulaka nyonso tu lo sako bakulaka nyonso bazolandanga bazongisaka ole konza komba nzambe aza na bomoi nzambe nde mokonzi po biso na chez biso télévision tolobaka Jésus Christ ndaza sponsor officiel numéro 1 ya chez biso télévision pe na bande kono soto baza. Merci beaucoup na équipe technique mobimba ya chez biso télévision tant bozo mona ba image ya kitoko boy makamba kitoko boy derrière yango il y a toujours Eli Elias Sinanduku et puis Denis Monsolo na pesio vraiment ba coup de chapeau na bino musala kitoko wana nazo benda susu kobele la bande kona biso oyo boza na besoin ya kosala noko tata mwasi mama to songolo pakala surprise chez biso wenze ezali disponible botinda ba article biso tozong c'est la bino ba prix $10 livraison à domicile pene ya commune ya Lemba ba commune eza musika ya commune ya Lemba c'est $15. Merci beaucoup na bande kono soto bazo kanisa ko soutenir chez biso na $1 na $10 $100 200 na ba boîte ya couleur et puis na micro en tout cas nzambe nanga ozanga te kopambola bino. Merci pe na bande kono so bakanisa ki bayarit ya ange. Merci pe na bande kono surtout bazo luka kosunga ya Keren. En tout cas si vous avez besoin de m'appeler, appelez-moi sur ce numéro plus 243 81 0027 303 plus 243 81 0027 303 wana bokozwanga. En tout cas cette fille azana 15 ans azana zemi aza vraiment na besoin ya lisungi na biso parce que mois prochain azo bota déjà wana napesi papa Chic mukadi mbote napesi maman Lydie mukadi mère double napesi mbote na bosanité il s'appelle Matou Matombo babengake livre sterling Matou Matombo livre sterling depuis l'Amérique en tout cas bokulaka napesi vraiment le sac balobi livre sterling c'est-à-dire ngana obanga livre wana mon vieux Matou Matombo na pesi mbote na bosanité Gabi Zanga depuis Belgique bokulaka Gabi Zanga en tout cas nzambe nanga apambola yo na pesi Sébastien Kuba na pesi mbote bisiko za na Londres. Pourquoi pas bande kono surtout batala biso na chez biso partout dans le monde wala pe na bosanité César papa César na Bois Colombe. En tout cas mbote no yangwana yaya ça va? Oui, ça va un peu. Ça marche? Oui, ça marche. Rappelez-nous nos communautés sunai. La fille. Ah, la fille. La fille aux ongles pour Annie. Boni ba parents. Ba parents baza bien. Bana jour tozaki wa. Ngana mama tokende pa mimi. Ah. Soit disant papa na yebi vinité. Soit disant papa yebi vinité. Siko oye lisusu yomoko koyebisa biso nini kasi naende tozalaki tozwaki ba décision na mama banda jour wana tokende pa meme ok tozali pa meme anda tozalaki kuna papa bande koya mama ka ba décision zai na ngonga pe la prière mama eseke no bi tellement papa asali yo mabe ebele asali ngapi mabe onzo ngapuni ezati to vanda be vike papa bande koya wana azoswana ba meme azoswana na yo mona attitude ya mama changer na mo lokwa comme na besoin alimbisa mbali na ye ok ngai naza contacter nango na ye awa yango ye oza poso sola na mama naza posa na sola na mama na yo. Pourquoi pour ça qu'on a ndako vous avez déjà pas koko na bino vous pourrez ranger avec ta maman à la maison. Nana umto comprendre ngazati. Umto comprendre wazati.
Na makambo ozana makambo. Nana makambo ebele. Pourquoi pas l'émission dernière le bakiango? Mosusu ezana loba nyonso te. OK, d'accord. Merci beaucoup. Papa Eli, s'il vous plaît, en tout cas, to kota maman. To kota no maman. Aza makambo alinga yebisa maman nae. Soki akoki koya, en tout cas, à kota. Là, je vois Gabi Zanga depuis Belgique. En tout cas, na Pession Beauté. Sébastien Kumba, na Londres, Mbote no Angoana. Merci beaucoup. En attendant là, plus 243, 82, plus 243, 81, 32, 222, 44, plus 243, 82, 222, 44. Et là, c'est le numéro d'évangéliste Gédéon appelé Terrain na 3 paillotes. Après Terre jaune. En tout cas, Terrain moi qui toque ça, il y a une fondation, il y a 4 sur 8. Déjà qui toque au place à bien 100 mètres na boulevard. Papa Eli, s'il vous plaît, est-ce que tu peux cocotte ça maman na plateau to sola naye rapidement, vraiment, en tout cas rapidement, parce que je voulais comprendre quelque chose na la fille. Il a fallu un bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ça marche bien? Muke na ngola. Muke. Boni papa. Mobile na yo. Bon. Mam na yebi angote. Na yebi mam nete. Mam no yebi angote. Vous avez sur place monté? Pourquoi? Maman. Vous êtes présent, nous avons des jours où nous avons mambelikaki. Donc depuis jour où on a kaka kozonga na biso, kozonga déjà, nous pas maman à biso. Namoni mwana aya, oui ba ke oyawa. Nala surpris tombo benga kazawa. OK, parce que toko yamba été sans yo, toki ko yambete. Vous s'attendre un peu na deuxième bon, yo première il y a sa première invité au deuxième, vous s'attendre à troisième invité à côté tout à l'heure. Avant côté tout à l'heure, je voulais me au soir maman là. Ya falon. Oui. Na message ya ko benga ya. Non, moi je comprends l'histoire, je sais tout ce qui est les kanaki. Je to zala no ba decision yo bana kozwa lelo yo ndimi mubali oyo asali yo mabe na yo na mwana na yo ondimi olimisa mubali wana bozonga na subala. La fille, apparemment on doit comprendre bien. Maman, kozonga na biso tozwa ki ba conseil ya bato ebele. Makambo to emaki on même tina basala nzambe. Nga eza pasi mingi ya koya susu wa kolobela makambo oyo. Mais comme déjà tosi tokomi nga soki nazo bamamba olimbisa wana parce que toza bato osambi. OK. Tozwi ba conseil de part et d'autre. Bato babengi, bato bakomi, en tout cas tozwi penza. Alors nga pona kozonga na libala yango na bakiti. Mais makili eza akati. Décision nanga eko affecté yete. Avanda bongo aeba kaka papa nanga nde papa na ye. Lelo aza surpris hier na papa na ye. Alors na basa nzambe batei biso. Limbisa ye quand même parce que nga na limbisa ye ko limbisa te ke tozonga na libala. Toza bato mokili on ne sait jamais. OK. Vie eza ma bébé. Andi makami ça papa na ye. C'est juste ça. Yazo koka ko avaler en côté. Oui, je sais pas pourquoi. Parce que tout ça, parce que yo pe au Bombay là, qui est secret, maman Fallon. Peut-être l'émission dernière, je n'avais pas eu le temps de te demander, c'est là aussi. Maman, les a pas si likambo et comme l'autre na robanda ko expliquer au banda lelo ti lobe au comprendre ngate. Les a pas si mingi. Deux fois, maman bezara ebele maman mais soki na bomba ki on ezaka viol maman. Na les cas ba maman difficile. Dans les cas ba maman très très difficile. Donc so ezaki même pas ta ba parents ou ba yo kanga mawati bazwanga em tutu nanga na ye em tutu ngato zati. Mawanzambe saliki parce que
Quand viol wana ba parents nanga bandima te. Tout le monde na famille baza surpris. Tout le monde vraiment ba ondima te. Lelo ba misusu ba pesinga un peu moins raison. Parce que na ebisa bango bandima te, andenge to zipa histoire. Siko ba parents na mususu ba limbisi mobile no facilement parce que ka viol ezaka o neti maman nanga za mutema mupuse ara mutema mupuse malgré ko sambela mais des fois il écoute tout ça qui était moi muke ba oncle ba luka ba arranger papa nanga si akufa. OK. Voilà. Nanga écoute ye azala pour mon histoire mais malheureusement aïe ba vérité ezaki caché. Bon, ok, on a justice. Ceux qui vont papa Zaki en mais on a justice. Ceux qui peinent mon défunt faire, mon défunt père pardon. Azaki a mais on a justice. Mais tout ça ici pour mes mamans. À te voyant comme ça, tu as un bon cœur, tu as pardonné si facilement à ton mari. Pardonner un peu c'est trop parce que Koyana e ba tout réseau les camingi ba conseil c'est belé. Pardonner à Roson à soupa na est impossible. Na Roson a soupi. Mais ça papa moi na yo. Papa moi na ne komi lelo maman. Mais Roson a penza pa na ye. Non kokati maman. Non kokati. D'accord. Il y a la fille plutôt. Oui, si nous avons un au lobate. Oh maman no a évité. Est-ce que quoi sa maman non? Falon. Oza mtema kulimbisa poto zo sambela. Wadiza mbali na yo. Qu'est-ce soit ba viola ki on ngo bombela ka vérité. On ngo yebisa ngai. Il y a la fille bon sa micro pour son pembe na mnoko. Merci. On ngo yebisa ngai ke ba viola yo. Engai c'est l'autre. Engai c'est l'autre. Il y a la fille là mouké. Moi j'aimerais mieux beaucoup kabino nyonso. Papa elle s'il vous plaît. Au côté là troisième invité, pardon. Rapidement, je pense que ça les sur la famille et c'est il faut basile dans la famille. Et rosala bien. Pardon, ya falon ndé na katso maloba bande ko pena ndako bolimbisanga. Oui, bonjour papa. Fanda. Prenez place s'il vous plaît. En tout cas, koyano awa bo excusez nga, koyani awa biso mtobengi parce que comme on a bino, j'ai micro papa. Bonjour. Ouais, bonjour maman oui. Ça va? Si on a bien dit ça va pour tozo en raison à le sika moroté comme le roi to sukola nzungu. Nani ngulu plutôt mais non. Ngulu se ba sukolié balia kaimba la moko. Falon boité. Boité. Falon te mtazongisio eza mwana na yo la fille. Vous en contact malam bino bale? Naza na famille hein. Naza mutu hein. Na famille. Naza humilié. Naza dans na komi logo la papier hygiénique moko utiliser. Ozomona? Na ya repa na bango. Aza na bandeko na dernier mes aki no bien ti. Poto koma osola bozaki bien ti. C'est-à-dire qu'il y a fundinga papanzinga sango na l'église na quartier partout. Donde naza le roi le soumututé. On dit il faut t'avouer. Tu avais violé quand même en fait. Excusez-moi. Moni temps to yaka awa yaka poto luka sol. Na français baba il faut t'avouer ta moitié. Pardonnez. Voilà, ngana avouer faute na nga mabe na nga mais comme na ngina boma moto na essence. Mais il faut assumer quand même des conséquences au ezoya. Non, et comme ils se connaissent zoba sikoyo. Parce que na famille na sola na famille nanga, ils appellent na misus auto zwaki. Donc papa nanga kufa, mère azali ba oncle bazali, ba kondi matin ngai mwana na bango. Donc ba pakola nga na zelu na bosoto parce que na linga na se libérer, mais c'est quoi ça? Hein, et comme buzoba quand même. Yaya, qu'est-ce que tu as dit? Moba no solo ba non, si tu as quelque chose à répondre, tu peux hein, nga na gérer binoté. Bino kamo azo audacieux hein. Donc yozo ibate ki mambo ezele kana TV. Oza pena audacieux. Na TV on ndimi na sambo po bo sambo senga déjà. Pardon, zo lo bana tikila ki autant. Ni mamba ngo ezo kendo zo ba mamba ba famille. Oza na famille te nani.
Oh, yo humilié zanan. Eh, outi no kabu kiti likolo pe olati ba veste ozo ba makambo. Eh, tabuso ba ta muto yo. Obenga ke no poani. Ta jara muto ngona ko luki ata na ko créer ata ndenge nini ya ko limbisa ye ata to pesa na kata mbote na nzela mais apparemment on dira bien. Aka jara muto mo bosi to ko na nzela to lekani muto tali nzela na ye. Bongo. Falon ngana yaki pona biso vérité to bongisa. Mais sikoyo na komi lokola donc bokomi sikoyo neti ko saka maman. Moi mbalo za manière te maman. Moi mbalo za manière te. Jésus-Christ. Des fois, makambo ki na justice te to solango en famille parce que ça bilo de c'est les cas. Mais ozongi sanga lisusu awa to lo ba su bozo bangana chambre. Parce que papa nanga za ya kufa. Ape papa nanga kufa. Yo za chance parce que papa nanga za ya kufa parce que mon père soit zaki na bon mo yo ngote mo lo bananga te. O mo même pas audace yo ya pe lo ba mambo lo bana. Mais il y a la fille. Yo nem to beng si ba parents na yo. Tu as quelque chose? Oh lo ba ki fa o yebsanga. Lo ba ngol bo so ba parents na yo. Ya falon ye wana. Mobala e falon ye. Po lo ngi na ngana lo ba sa papa na oti. Mobala e falon ye mais moi je dis ton père est là, ta mère est là. Vas-y. E falon. E soit violet yo. Olingo yebisanga vérité. Pourquoi le ko bombelanga? Obombelanga ngopo anini? So disant mbali no kozolo batata nanga. Ngana na tata te. Okoza na tata mtama pelo kwa yete. Tata o atanga misapi, tata ye atenga misapi. Oyo zolo zalo na sisa no na zalo mo fana piquer crise awa. Omoni na ina, omele oni na ya. Bilo mbaina mbali no fo bozula nga solution ya bien. Exactement ça ba jabo no tezana sisa. Mbali na yo ozolo batata. Ngana na tata te. Tata londe tata nga po da kufa. Makoza na tata mtima mabeki mtima mabelo kwa ye. non pardon. Il y a fallu s'il te plaît. Laisse ta fille finir. Assis à mambo a olinga ibso. Merci. Tata wa tanga misaka. Wala tata nanga. Non tu na yoti. Répondez nga. Wala tata nanga. Sola koka ko bimane ite no tela moi mukie yaya na ebike o yaya. Yaya nanga la ko bimana mbaili. Mais la fille mambo ça na te. Mambo ça na te. No yebisa. Na mama oyo zo nyokola ngozo manipulenga. Ngwala ngene ebiso. Na sa musala te ya pamba oko bando finga ngala bala. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki kozana bo pété boy vraiment délivrance des abuna
très nécessaire. Je suis une femme pour ne salara business pour que nalinga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis nazana faveur et pas batu tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo wana tango to yakani lobi na mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto doka mwana no yebisa kati la fille mambo ekomelanga oyo yo te ya momba parce que soki ya solo ezaki ya komeka chose yo mvimaki kasi okozalaki na pongi toa na yo bon soki mambo yaka obimisa te mambo onganga na ebango tozonga mwasi nango oyebisanga ya falone yakutu tonfeli atyanga misaki taki makambo eya obima obanda obimisa tala ngai ti oyaki apona oloba te tala ngasi mama oui je me demande makambo au niveau ekoma okende ekomi kolekela la fille aye awa pour abimisa soi-disant tcharebisa mama pour mobali atyomisaki siki atyomisaki eza kosentiment ya deux personnes tout à fait te bakomema ensemble bokomaki atyomisaki siki bokomema ensemble eloko ezanga eka bobima so mpe ezalaki vérité ebima te bonga bokoma na bongo natikala olinge te mais otikala olinga chomisa zela na ebiso natikala olinge te pe na kotikalaka kolinge te pe na kotikalaka kolimbise te kande bolo baza tatanga nakoza na jaka te oyebi bien na mela masanga te me mbai noyo sati oya vraiment bakoso ji donc eza asakisela ba whisky pataka misaka o se retrouver bosaka na mbetwe omi yoka so ndenge ni nakolinga mbai no te nakolinga na nde yo olukolimbisa ye na mutema nango olona ndetini notuna pesanga baréponse po bino mbale bozawa mama nazeku na besoin bobenge te poko moneka nde naomoneka apo noka netali ya ye ngozanga te bamone pa vandi na kindi alati veste la fille maman weti j'espère oui afalon boyoki ye bien j'espère boyokaki mpe ye ntango ayaki parce que azalaki donc si je crois bien Feli yokoma otyano mwana papa Feli, est-ce que tu peux répondre à ta femme? Est-ce que marambo non mwana oloba réponds-moi moi sinon avant qu'on a tout nos questions maman weti nalobi yango boye bolobi aza mwana ngai est-ce que mwana ako se comporter bon baki il faut to le grand na test ADN poto ndi maman ouais mwana te tout sur la bien mwana papa na ye est-ce que akoyi ko ya ko loba biloko buzoba bona télé maman weti quelque soit ki ba makambo ngo esala mabe na mukili bon c'est pas ezaki par accident moko erreur moko bo inattendu non prévu na calendrier Feli tika oloba ko Feli tika oloba mambolo be ya buzoba te yo mo te ko oloba buzoba na yake pa na bino to sola mais ezaki ya boete oza mwasi na ngai
moi geste on a sala na bimisa mbongo na latsa kina mobali baketu ke notre homme na suka te tika kokotanga na ba terrain oyo soki bozoluka ndenga ko bwakisanga ba terrain oyo obomangai yo obomangai feli obi ke ngana ko so mabe na sambo tomoni mama wechi omanga na sawa no banga solo te na mobali na ndimi pe na sambo apenda ndenge bango balingi Maman, vérité ça qui est. Moni moi no yoko, famille na babi ton dima été, il faut tout ça no test ADN. Papa félicite vous plaît. Quitte ça non tension non s'il vous plaît, c'est ta fille s'il te plaît. Ma fille à moi, alo baba buzoba o, alo ba aya ro baba buzo, tala ba protéger ata salita mutu ko. Ata na sala ki buzoba soka mwana nga. Jamais to royal lisubo. Po makambo ndenge kende na za ko sambo. Viol, ozo bosango. Ezali ya viol. Ya consentement yo na. Na mutali boso. Ya consentement yo na. Quel que soit na violé ye. Ya za mwana yo. Kwani te bokoy ko kena na l'état. Po bokoy ko kena za mwana yo. Bokoy to kena na l'état to traiter en famille. Te to kena l'état. Na mo ndenge ke to kena l'état. To bandi ko bongisa. Siko yo boy bozo kisanga po ba bêtise li. Andimi to sam. Papa tu bazo lo baba boy ko mema makambo ebi ke za viol. Tu ozo sa mwana no misa. Eza ko on a des cas de viol. Est-ce que vous comprenez que c'est bon? Inconscient. Est-ce que vous comprenez que comme il y a des problèmes, il y a viol. Il y a maman et moi. Parce que quand tu as déjà mon vierge, quand tu as mis ça, c'est qu'on est vierge. Est-ce que tu comprends, papa? Je ne suis pas contre toi, mais j'aimerais bien au Borisama Malobano. Il faut répondre. Allez-y, papa. Il faut t'avouer et ta moitié par pardonner. Na ko avouer faute devant ba juge le pardon est une force qui libère mabe on a sala ki na oyote conscience on a sala pa na ye oya o ezate bon concernant ye on eza ba makambo misusu conscience te chose ako sa bongo ebeti kata muleke ya mwasi soit disant eza makambo moko boya ya komema na kibobolole te na kibozoba te. Donc, je parle. Non, soit na yote. Na qui peut pas na yote. Le roi Romo qui n'a pas token. Na cela il a bande ko. Il a nga ba menace. Mais ma baza ba mibali to se comprendre. Il fallait ba l'état. En famille to traiter en parce que eza misusu. Parce que comme isko ko sambwisa nga ko memanga na ba boye. Mais non le bonga na tamingita. Falon aza mwasi na ngai. Soki ngai pe mama malheureusement ngai ka ba ebio alors moi falon tena ana ba mabe na ba ebi biso nazoloba tika na loba tika nazoloba moni falon moni ba ngali ambongo no donc ya mwasi boma ye nga chaque fois to zana ebisa ke nga na premier mobile la vie na ye vous comprendre carrément ce pas qui mwasi malamu il fallait bisanga tenga pe ba viola kanga ezalaka bozaka lokola zandoki ya mutema mabeki ndoka mwasi abombelanga vérité wana mais nga na ko avouer vérité na nga awawa ole ke bo comprendre nga bokomi soko luka bo si charger nga soyini soki to yaka ate vérité peut nga to yibango. Mais il y a de cas de il y a des cas mususu o bato balekana na ngona vie c'est-à-dire ba secret mususu na vie ba robimisango te nga za besoin na poser question moko. Est-ce c'est vrai que makam la fille azolo ba ki yo chake mi sapeza e solo bon ça no veste na yo la tape na veste na yo bongisa yango ngana na besoin réponse soit parce que la fille peut venir dire ça mais c'est toi qui vas nous confirmer est-ce vrai que la fille au chaka mi sapi bosibo koma déjà na système à moi c'est mobile ye la fille ndenga zawawa banda to banda ko tia misapi ye pa ya rapé tonton Félix pesanga boy sombelanga boy salanga boy wana lobi yango te
eko bisaka nga na chaka misapi siko pona cha misapi yango bandaka ndeni na kangaka ekingo na bomaka abo tipesa ki ba alcool ami ata ba alcool mais ye moko ayebi azaka conscience ape ba manguta ba alcool te yaya na yo tunaki eke yo na yeta nsaka bokoma mwasa mo ba nga noze la réponse wana abi misapi réponse na mama nga ba komo changa siko lokola nga inde mutu oyo azolinga longola yes do ba longola yesu ne kulusu ba changa nga de charge ma be ya Congo non c'est un zate falon na mwasi na nga tokobongisa kaka tobongisa po ayebi o tosolaka nde nazawa nazaka na posa na mwasi na nga ye fami na nga balobi ye naza na batuti naza bandeko donc ezalaka ateka mbala mo boye contenu ya nga na ekoloba makambo boye bimi mbala moko mwana ye fami na nga balobi ye il faut toleka na ADN non tosala ngo malgré tout kena na mbongo te bayebi senga so $1,200 bon pour ça test ADN tokosala yango kaka po nga mpe na ndima ye po moni ndenge aza bosoki nga na bandi kondima ye mwana nga na babiloko oyo alobi oyo yango te siko supposons que ADN elobi que non c'est ta fille tout ce que tu as fait avec ta fille c'est-à-dire parce que maman ezara bon je peux dire kasi yango lelo na lobi parce que lobaka ke yete ta viola ko maman ndem tayeba kolo mwana même Dieu témoin moni même Dieu témoin lobaka yote to viola nga feli tu eza bongo yo la changa kiteli malembe zala kimia te yo lingo sambusa ngai mama moni ye alobaki ke tonga na viola ka ye ba retour wana teka ba makala soki na teka ba mai na ba bana na ba fazer ba vendeze mambo ele kaka toyebi te absence na ngai pendant que nga nazalaki na yete ye pasaki parcours te donc à ça peine ba makamna leka mama to bimisaka nga mabete bo condamner ka nga te moi je te condamne pas nga problème na nga ezali na olinga o comprendre que o eza famille na yo c'est ce que moi je veux famille na nga les propos o peut-être ko regretter asi na ngai azawa azape satana incarné po yoka biloko yo loba donc bengisi nga na yawa po yo loba mambo o eleka tango lekela biso mibalo loba ngo te point si réellement linga yaya no soki mama na loba ngo te ya lobi alinga côté yango boye bo coucher na c'est ce qu'il a dit je pense que on doit se calmer un peu pour trouver la solution c'est ce que je pense tout se calmer moi muke il a fallu en tout cas je pense que se calmer un peu nazonga non ya la fille maman olobi soni non ta bon ba émotion mende ba ça ba débat OK nebi tena bengo papa soki tonton soki yaya c'est ton père s'il te plaît tous le bana yaka pana mama yo vana na yaya na yaya na yo na mbali na ye so ozali moi poche osenge se ko ke abima na yo ti ya falo ni souvent abima na ko ze mtu nazanga tambonga bandi jeni mulina zela ya falo ni na ko peba na okende pa na senge mbongo ekomi ke fo na komi mwasi na eto balobi afoksanga na balcon o se retrouver ka bozambe lona bana opesa ngambe merci na langwe na nga atenga kamisa pa bimi na ngati poso ezaki kena langu apeke na bima na nga o zaku te omoni mwasi no seso baje omoni mwasi no seso baje bambi okusa kite siko ngaka netwa na plateau ka boy tellement yo ya OK no kachote OK Feli ebiki yo na sonite zela omelinga nela sabo tellement yo lukana miso ba olukana chambo foxanga esimba ate siko na plateau amba boye komela kanga pwani plateau Feli Yaya, est-ce que Moni Sony au Pessinga? Est-ce que Coco Fanda nam si t'es pas on va trouver la au mois de grâce Sony au Pessinga. Moi c'est na o sepelaka na ye. Obosani ko sepelaka na ye. Tena lobi yango na ebi ete banzela na atambola lifuta mono ya moyo
bazana tamona ba fazer koteka ba maki so bani na ba butu ngai foto sala ADN to ba mwana o so les résultats na mo bibi to ya na mo awa o ça ADN ata 100 fois fait so za capable so peut uza mbongo moi je suis d'accord ata 100 fois kenda ADN et des gars à la ridiculiser na humilier oui que va toi tala apparemment André yondo comprendre que va toi tala po malobo yo lo bana na kanisi ondiro oye baba kilo na yango te oye bisanga famille na yo babi osana mo atteste ADN andi meloko ata 40 fois papa ata 1000 fois merci beaucoup moni yo merci aya na le kaka mutali boso aloni pakolanga salté akokananga na pakoyo salé le bwana ni na famille na biso. OK. D'accord. On doit se calmer. On doit vraiment se calmer. Na sengi bino vraiment bo se calmer muke. Bo se calmer. Il y a la fille na peso sumalobati. Somba kimia s'il te plaît. Oluko salelo mo bo lobi o regretter, c'est ton père. S'il te plaît pour maman daye bara mukolo mwana. Papa peut dire tout ce qu'il peut. Yoka maman na yo, s'il te plaît, calme-toi. Papa Feli, en tout cas, mais quand on m'a la moi malobalo mwandam. En tout cas, ezalata moi malam et que ça la bien. Ya Fallon, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux dire? La conclusion est quoi? Maman, tu es témoin. OK. Bakaka, muto akangange lamba violanga zarayi. Si c'est bien lui. Soni na ye la taille. OK. Soni na ye la taille, même devant Dieu, sera humilié. Ngana moté mamawa. Na toko sambela. Babi non, tu peux pardonner. Vous avez moi na kat, on reste même la même famille. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Et soit disant qu'on doit appeler un parce qu'elle a déjà une grande fille. Elle a 19. Elle peut déplacer facilement, regarder son père. Mais juste elle, quand elle a bien. OK. On a na sala na mukio na kokai. Parce que ngapo na ko retourner en tout cas wana invité en tout cas nzamba ozonga libala te. Si ça arrive aujourd'hui que bon, on le ozonga libala te. Mais quand même tu partages le même avis avec papa Feli que ça atteste ADN. En tout cas, on a un problème. Tu es partant. Tu es partante. D'accord, merci beaucoup. Papa Feli, on va trouver la solution pour ne pas bosonga ce soir, n'est-ce pas? Ça c'est la télé, c'est votre vie. Il faut la régler comme ça. C'est pas bon. Maman Fallon a le bosonga solibalate. Qu'est-ce que tu peux dire? Sois papa. Fallon aza mwasi na ngai. Na pesa 15 kazier, basenga ngai $1000. Na pesa. Batu balia musu to sala ndeka to sala na Congo. Pengane to sololaka, il faut to ko. Na Kinshasa mwasi na mobali basangisa me Fallon ochaka eloko tenga na lasaki na mobali. Mama Zolanda. Papa na ngam taliaka. Fallon tika na lo. Prestige bakatisa ko bali. Yango ovimbisa ki fete. Ezali pona bongo te. Na sala ki yango pona yo. $300. Lobaka bien ko. Na sala yango pona na sala yango pona yo. Je parle maman atuninga. Alors maman. Eloko moko te ezali oyo tinda ki ngana loba na boy Fallon to Fallon na boyanga pona ba makambo ezate. Mosko soka zui décision. Jamais ko so décision ngana mobali na ye. Ndana nde kozalaka aboya point likam nini eloko nini esalaki mama omoni moyo ndenge ezalaka na sa moyo eloko asika ezalaka te eloko asika ezalaka te nyonso tu oyo donc to ana recréer du neuf na sa moyo tout c'est salama ezaba makambo donc nzambe nda yebi ezala pe na mutu oyo soka banda koboma bato liboso c'était Caïn
nzambe a protéger kaye satana wa salaka mabena sa boma satana justice ni bacha satana te nga siko na moni ya ngai nde siko ekomi ndeke yewana rien à voir avec les yewana na katsa bolingo nga na falon to zaka nde to zalaka na zalaki pa na ba auparavant so na ye pa na ba ba menace nga na banzela na ba église ba finga nga mais na kinda ba yambanga to solola bien mono ya ndoki nde mutu azongisi su makambo na mako alors nga na za clair makambo mono yo to kolandela yango makambo o esalami wa batu bakotala ti bakoyeba si réellement elle est ma fille to qui n'ont pas boité supposons que la moi dignité papa ngo après tout supposons que c'est ta fille supposons c'est ma fille allez ne pas si bongo ah voilà donc nakawana na yebisiko o nakoki kosala supposons que azamo anangate na point wana na yebi lisusu o nakoki kosala mais nga nazo ko assurer bino mama wechi o yo bino bolukela batu ba solution soki moto azongi si oloba ni zonga moto soki moto azongi moto ndenga na zonga moto na ye awa falon azala pe clair asala pe bon sens ya amour alobake simana ngai wana zaki na vi moko pa parcours kiti te kokoma boy po omoni eloko no ezosa esa no ela sake falon pe azana ye kaka mwasi azape kaka mutema mabe pourquoi yo ba violaka yo kutani na ngai moyo bisaka ngai ki ngande mobala liboso ya vi na yo mama boza ba secret mususu bato alobaka te hein mais ngape na ça que ezo choqué en fait non soko lingi mutu oyebise histoire na yo po ndenge aza ayebi histoire na nga ngai to na monaki na vandaki esimba te na landi bravo Jésus awa wana te na bi te na sopa mai ya sopa mai te mais siko pourquoi oya ngande zo bimaka soki boy soki pendeni d'accord merci beaucoup je pense que là est sa dernière mot non parce qu'on doit mettre fin à cette histoire aujourd'hui c'est le dernier mot le bande pesanga dernier mot na ngezali nazo banda na ye et puis non suka na falon allez dernier mot na ngai le roi bobenga nga awawa na ndimeno na sambwa na roya pe na sambwa mais pona ye ngai bandeko na nga banani tu balobi ke toleka na test wana ona bosani kombo zaki so $1200 ADN test ADN tout résultat nango tokoya nango awa batutu bamona soki ezala positif ou négatif tobikande tosala mais pona falon o mata o kita o mitungisa mosala nini naza mobali oyo yebi oyo tosololaka ezala teke na mwa ba vague mo ya mike eya koambuye bolingo na biso esike evanda na tronto na ba projet belé donc o to eza kuma mbuto kozonga lisusu ate nga na boyi yo te na pe na temps ko boya o te pona makambo na yaki ndepo to ranger c'est tout nga suki wana d'accord merci beaucoup na okena nga pe tondeni vas-y merci vas-y so au moins on a la laisse pour nos bima vas-y d'accord vas-y merci beaucoup il y a fallu je pense que aujourd'hui Tobeng Sai papa aye il y a la fille au monde ma camionne surtout les cani maintenant tu peux pardonner à ta maman par rapport à Nenga Bomba qui est aux amouana mama na olimbisa ye soki ozonga na te na mobali na ye so amoni ozonga na mobali na ye na temps olimbisa te d'accord je pense que il y a fallu tu as encore un mot maman oui non c'est parce que les gens maman je suis comme na biso na ba vie mais aussi ça m'a aidé na donc na komondre na suka voilà merci beaucoup Nzambelanga Pambola Bino to comme vraiment na souka émission je pense que c'était la deuxième partie il y a Bande Konabiso il y a maman Fallon et puis il y a la fille et puis papa Feli je pense que bazongi awa ba secret bimi tout ce qui s'est passé ici bo tenir biso regarder baza na étape ya test ADN mukolo papa Feli a rozwa misolo pendant que ça test ADN donc ozongara awa pour na ko prouver si c'est la fille azamwa nae to azamwa nae te tika ete Nzambelanga apambola bino
Maman Fallon Nzamba Pesa Okima, je pense que derrière la caméra, on va essayer de parler encore la profondeur. Na Papa Thomas, Torolanda Pe, Papa Feli, pour des conseils et de prières. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tokutali Mbalasima. Bye. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango ni banda na mois de septembre basoso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.